Mbote bandeko boye imalamu na Lingala Tutor plateforme na bino interactive oyo epesaka bino bacours na Lingala. Lelo na Lingala Tutor nakolakisa bino lolenge nini kosala ba dessin ou bien ba courbe moko ya bien na Photoshop grâce ya plugin na biso Lazy Pro Tsumi. Lazy Pro Tsumi yango oyo eza plugin moko esungaka ba dessinateur pe bato bayebi ko dessiner te ba dessiner malamu. Pourquoi nazolo babongo botala yango oyo awa eza certifié ba entreprise aminene na monde déjà salela yango lokola Disney, Christech, Ubisoft, Gameloft et salela yango. Donc pona ba designer ou ba dessinera ba jeu vidéo kozala no pe designer te ou kozala je sais pas architecte, ingénieur, maçon okoki kosalela yango ekosunga yo makasi pona ba dessin na yo binomo bozomona ba démonstration ezosala awa ba courbe ba tracé ezosala. Donc ils na ba panoplie ya ba option oyo ko permettre yo ko dessiner na lolenge milongo bani. Sans plus tarder tokene na Photoshop na biso awa Photoshop CC Photoshop Create Cloud tokoya wana file et puis toko cliquer na new. Ensuite et au fond la biso page oyo ko pour n'importe quel format mutu déjà ça la Photoshop oyebi format noko pour par exemple dans pour un format A4 donc cliquer awa et ensuite na koya wana orientation na pour un paysage na cliquer na koya na create ni ko la créer pour na kobanda projet na biso ya sika et tableau ekobima awa nde toko créer ba dessin na biso to sala ba courbe na biso toko tester Lazy Pro Tsumi awa yango wana. Sans plus tarder na koya na cliquer na cadenas na biso pour na ko débloquer page. Ensuite na koya na oya awa na C vu que ce qu'on installe ngo et m'a toujours bon na cliquer awa yango yeyo abimi interface na biso ya Lazy Pro yeyo abimi pour na ko activer tokoya na bouton power yeyo abimi. Avant d'abord dans l'axabino avant et après ceux qui ont activé yango te comment ba dessin zala par exemple na désactiver na désactiver yango na awa nazana besoin na sala cercle moko na sala cercle botala na sala cercle na ya na outil brush na meki sala cercle mais ezo sala cercle na biso vraiment bien te ezo sala moi un peu bizarre quoi. C'est comme si moi na simbi bi kazo dessiner donc eza bien te mais pour na sala cercle moko vraiment neti professionnel par exemple dans mi mango awa interface na biso awa na awa na cliquer na bouton power botala eloko isala oh d'abord tozana na isométrie donc bato basalaka géo-analytique par exemple géométrie analytique basalaka mathématique et puis tout ça okoki kosala ba plan na yo ba projection ba plan na yo awa par exemple ligne oyo botala ne ligne na ngebimi osala ligne ezotielanga na ba repère donc ozana facilité ya ko dessiner bien ozala architecte ozala ingénieur oko dessiner malamu na Lazy Pro botala. Par exemple ceux qui na bina na beti contrôle Z pour nos zonga sima pour na longola ou na salakiana pour na changer option na nina longwa par exemple a na isométrie na oya par exemple na ellipse voilà toye na ellipse na poni ellipse pour na sala ba cercle nanga na oya wana mimi cercle nanga wana katikati par exemple on sala cercle bomoni avant na après donc R na activé botala ndenge zo sala mais ce qui na awa na bouton power na désactivé non mais ko sala cercle botala eloko zo bim donc eza tellement pratique et plus facile quoi. Eza na ba option belé c'est à toi de découvrir ba option eza awa tozana ba option mususu ya ba radial ligne par exemple excusez-moi na activité au moins na activer tozana ba option ba radial ligne ozo tracer ba ligne na yo olingi eleka wapi
et kende wapi. Donc osala ba schéma na o bien awa. Ça dépend ya broche ni nozo salela. So par exemple il y a olobi na ba perspective, omoni ba perspective en yo zo bimisela o ba anglais. Donc osala biloko vraiment intéressant OK. Osali ba plan na yo ochewana oyeba ko dessiner te. Donc ba plan eza déjà nezo tchelo ba repère place ni niveau ligne na o eleka. Donc c'est ça quoi, ils ont option et belé. Il y aura un tutoriel koya otokota plus en détail comment utiliser les ipronsumi. Les deux là qui juste pour na ko sala ko laksabino différence il y a ko dessiner avec ou sans les ipronsumi. J'espère que vous sepeli na tutoriel oyo tokokutana na mikolo mizali koya mais bobo sanate ko s'abonner na chaîne na biso ya YouTube et vous partager vidéo yo et aussi la biso plaisir, ça va nous motiver et à continuer à travailler na bino. Ceux qui vous comprenez que le comment roter ou qui ko comme la biso juste na sewana ya vidéo to ko répondre yo et bobo ça n'a pas été ko s'abonner na Facebook pour na bozwa rapé ba tutoriel à sika ba notification à sika. Donc merci beaucoup. Au revoir, la suite au prochain numéro.